Makambo misatu yango esali ete États-Unis eza la grande puissance. Makambo misatu yango esali ete Chine eza la grande puissance. Makambo misatu yango esali ete ba Russie bamboka misusu eza la grande puissance ndenge tozali lelo ezala na oyo tobengaka yango ba pays développés na kati ya mokili. Makambo misatu wana. Mais papa Diangenga était visionnaire. Atali alobi ya totikeli bino makambo misatu. Bolingo mibeko pe misala. Quant à nous, ya ko développer yango. Quant à nous, ya ko développer yango. Est-ce que bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo ngai na yo tozali na ya? Est-ce que bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo yo zali kolakisa envers moninga ou bien envers ngai? Bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo ngai nazali kolakisa epai na yo. Bolingo oyo batikela kibiso ezali ya ndenge nini? Bolingo oyo batikela kibiso to décortiquer yango nano ezali ya ndenge nini? Yo na ngai tozali na réponse. Mibeko oyo batikela kibiso batata ba maman, mibeko ezali ya ndenge nini? Ezali mibeko ya deux poids deux mesures? Ezali mibeko ya yeto sa batu mususu bakotosa te? Mibeko oyo batikela kibiso ezali mibeko ya ndenge nini? Ezali mibeko ya ndenge nini batata ba maman? Et puis misala oyo batikela kibiso ezali misala ya ndenge nini? Ezali kaka misala ya tinzani? Est-ce que ezali misala ya ndenge nini oyo papa alobaki ete makambo misatu oyo bokangama na yango bolingo mibeko pe misala? Misala yango ezali kaka tinzani? Mais papa balobaki kati na biso ba savant bazali bakosala makambo oyo ekokamwisa mokili. Mais lelo ngai na yo est-ce que tozali kosalela makambo oyo papa batikela biso? Papa balobaki ete biso batimbangisa tokotambwisa mokili. Tokotambwisa mokili yango na ndenge nini? Papa balobaki ete tokoyamba mabota nyonso na kati na mokili. Na kati ya bolingo, na nzela ya bolingo tokoyambela mabota. Est-ce que bolingo oyo tokoyambela mabota? Est-ce que ezali oyo ngai na yo tozali na yango? Bolingo oyo tokoyambela mabota nyonso na kati na mokili. Tosala ba analyse spirituelle, tosala ba réflexion spirituelle. Yango tolobi awa tozali na posa ya kolobela sur la conscience spirituelle par rapport à la responsabilité oyo biso batimbangisa tozali na yango. Ba papa basali mosala. Balobi makambo ebele bapesi biso na ba prophétie ya ndenge na ndenge. Ba papa balobi bapesi biso ba directive. Parmi makambo oyo ba papa bayebisa biso batata ba maman. Ndenge tozali koloba. Bolingo mibeko pe misala. Totikeli bino yango. Yango il faut imprimer la kati na lingomba. Toyebi na kati na lingomba na biso tozalaki na bolingo ya 56. Bolingo ya 56 oyo ba papa batikelaki biso. Oyo ete soki omoni ndeko na yo kimbangise ozali koyamba ye na boboto.
ata eloko ezalaki te ozali kosala effort ocréer po ete oyamba ndeko na yo kimbangiste. Mais lelo tokomi kobangana kende epai ya papa songolo te bapoison ezali e mingi mpe tokomi kobomana parce que bolingo ezali lisusu te. bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala. Tala kaka bolingo oyo ozali na yango. Est-ce que yango bapapa batikelaki? Est-ce que bolingo wana ekoproduire? Et soki ekoproduire misala nini bolingo oyo yo ozali na yango ekoproduire? Tango yo ozolinga ye te, tango yo ozoloba ye te, tango yo ozoloba kuna te, tango yo ozoloba ngai boye, tango yo oza misala nini bolingo oyo yo ozali na yango ekoproduire? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekosalisa mokili? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekobikisa mokili? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekopermettre biso toyamba mokili mobimba? Bapapa balobaki, bapapa balobi na biso tokabwana te batata bamama, tokabwana te soki kofukama tokoki kofukamela bino batata bamama, bokabwana te kimbangiste, bokabwana te batata bamama. J'espère que tozali na réponse. Awa tozali kolobela likambo ya conscience spirituelle. Tozali na réponse. Est-ce que tokabwana ou bien tokabwani te? Et soki tokabwani te, bato bazali kolela lela pona nini? Bato bazali bandeli bazali ya kopanzana pona nini? Pona nini tozali kotungisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangati? Soki tozali ya kokabwana te. Papa bayebisaki biso tokabwana te. Papa balobaki tokabwana te. Papa bayebisi biso ete kimbangiste abinaka te batata bamama. Papa balobaki makambo ebele. Papa balobi na biso makambo ebele. Kimbangiste abinaka te. Pona nini papa bapekisaki kimbangiste abina? Parce que papa bayebaki ya solo ete soki tokotisi mabina na kati na lingomba batata bamama ezali passe. Papa balobaki kimbangiste abinaka te. Est-ce que motuna ezali? Yo na ngai, est-ce que tobinaka ou bien tobinaka? Et soki tobinaka totosi ou bien totosi te. Soki tobinaka te batata bamama, félicitations. Kasi totala nano ba défilé na biso esika nyonso tozali ko défilé. Biso pe tokotiela bino awa. Totala nano ba défilé oyo biso tozali ko défilé. Est-ce que tozali ko bina ou bien tozali ko bina te? Réponse yo na ngai esika ozali. Tu y as déjà réponse. La conscience spirituelle. La conscience spirituelle. Oh, toujours le bien dans la émission la mission na pouvoir aller. Papa balobi na biso lisusu. Kati na biso ba savant bazali. Ba savant bazali kati na biso. Et yo na ngai papa batie biso bilembo po ete tosala makambo oyo ekopesa ndakisa na mokili. Papa bapesi biso bilembo balobi tozali kotala jeunesse le 4 août fête na biso jeunesse outi koleka awa toyebi ndoto to vision oyo papa Simo papa Diangenda amonaki oyo papa Simo Kimbangu apesaki epai na papa Diangenda kakati na vale bayeba kosala na papa bayeba kosala na Nzambe bayeba kosala na tata Diangenda bayeba kosala na tata Simon Kimbangu mikolo mizali koya ezalaki yo na ngai yango papa alobaki ete kati na biso basavant bazali tozali kobongisa po ete mikolo ekoya bapesa ndakisa na mokili e kati na biso mingi bakosala makambo oyo ekotangisa makila te kati na biso bapapa balobaki et soki otali jeunesse oyo bapapa balobelaki tozali kotia bilembo ezali yo na ngai. Mais na kati na distraction ta ya ko réfléchir ta ya ko sambela ta ya ko sala makambo oyo ekoki ko permettre biso to créer ba invention oyo ko permettre biso ete maye bapapa balobaki ekokisama tozali kolekisa tango wana nyonso na ba distraction. Est-ce que kati na biso
basavant bazali ou bien bazali te. Soki basavant bazali, tozali kosala nini? Et soki bazali te, oyo papa Diangenda alobaki akosaki ou bien alobaki ya solo. Tokoti na kati ya distraction. La conscience spirituelle, ya biso bakimbongi, c'est par rapport ya responsabilité. Ya musala oyo epesameli biso na kati na lingomba, et par rapport ya responsabilité ya kokanisa. Tout d'abord, passe ya tata Simo Kimbangu, mission ya papa Simo Kimbangu pe mosala oyo bamwa na misatu bayaki kosala na kati na mokili. Batata ba maman, ba papa bamwa na misatu batei biso, balakisi biso makambo, bapesi biso ba question na ba réponse, bapesi biso ba examen, bapesi biso ba interrogation, bapesi biso makambo ya ndenge na ndenge. Mais bango bazalaki banani, ba papa wana bazalaki banani? Biso tolobi ete bango la misatu bazalaki banzambe. E mingi kati na biso tomoni yango na nzela ya ba vision, na nzela ya ba makambo ya ndenge na ndenge, na nzela ya bakimona meso, tomoni makambo ebele batata ba maman. Oyo ezali ko confirmer te bonzambe ya ba papa kati na biso. Nani amoni makambo isi oyo banvola misatu basali te? Ba témoignage ya ndenge na ndenge, bato misusu bazali, bato misusu basi batika biso. Batata na biso, bakoko na biso, oyo bamonaki makambo wana mingi pe bazali. Bapesi biso ba témoignage. Mais soki otali bamvoa na misato, kati na bango bazalaki na oyo babengi yango tout d'abord komikitisa. Komikitisa ezalaki na kati na bango, et yango ezalaki ko confirmer bonzambe na bango. Et ba papa batei biso bandimi, batei bana na bango oyo bazali kotangwisa biso lelo, oyo tobengi bango ba papa na biso na mokolo mwa lelo. Batei bango en public. Et soki otali parmi mateya oyo banvoila bateyaki po ete bana na bango bayoka, batosa pe oyo papa na bango bazali koloba, bapapa bayebisaki biso tokozwa te point. Na oyo etali likambo ya kofukamela bana ya bapapa. Bapapa balobi na biso, balobi likambo oyo bozali kosala ya kofukamela bana na biso, bosalaka yango lisusu te, pamba te tango bozali kosala yango mikolo ezali koya ekozala pasi po bolongola yango. Bapapa bateyaki yango en public, bateyaki yango biso nyonso toyebi, bayebisaki yango bato, bayebisaki yango bato, bato wana pe bazali vivant. Likambo mosusu ya bilembo, bapapa bateyaki yango en public, balobi bana na biso batia bino bilembo. Jamais soki omoni mwana na biso azali koluka kotia yo elembo, c'est-à-dire azali na posa alongola oyo biso totiaki po ete abakisa, apakola yo potopoto. Batata ba maman, bapapa bateyaki biso, batei bana na bango oyo baboti na bonzoto. Et lelo bapapa bazali lisusu te, lingomba etikali, tata Simo Kimbangu kiangani azali kotambwisa biso, et biso bandimi lingomba etikali. Conscience spirituelle, mission ya papa Simo Kimbangu ezalaki ni abikisa yo moto moindo, alongola yo moto moindo na pasi oyo, et puis azongisa yo moto moindo ozonga na esika na yo ya ebandeli. Et banvoila baye kopanza likambo oyo na mokili mobimba. Et likambo yango pe epanzani mokili mobimba, likambo yango epanzani mokili mobimba. Et yo na ngai tata mama Kimbangise, esika nyonso tozali kotambola na esika wana. Batata ba mama, surtout biso batu tobima na libanda, soki santé ya église ezali malamu te, ezala na famille na yo na libota na yo, makambo pe ekozala mbilinga mbilinga. Parce que likambo oyo ya lingomba yango ekobongisa mokili mobimba. C'est-à-dire to bongisa nano na lingomba po ete likambo yango ekende na mokili mobimba na ba famille na biso pe na kati na mokili mobimba. Yango yoki na ba message ya ba papa, bat bazali koyebisa biso balobi, ba papa balobaki soki kimia ekoti na kati na lingomba te, na kati na mboka na biso pe na kati na mokili
kimia ekozala te. Est-ce que na kati na lingomba tozali na kimia? Est-ce que na kati na mabota na biso, na kati na ba famille na biso, na kati ya libota ya tata Simon Kimbangu, est-ce que bazali na kimia? Est-ce que lokola bazali na kimia te? E kimia wana pe yango ekoti na kati na lingomba biso pe bandimi tozangi kimia. E lokola pe lingomba mobimba ezangi kimia, e kimia wana pe ezangi sami na kati na mokili na biso ya Congo pe na kati na mokili mobimba tozangi kimia. La conscience spirituelle. Oh, tozali ko luka. To ramener conscience ya yona ngai tata maman Kimbangisa. To ramener conscience ya yo na ngai tata maman Kimbangisa. Na likambo oyo. Batata ba maman. To komi na tango ya bamvoila misatu batiki biso e ba papa na biso baye kozwa bana ya bamvoila misatu baye kozwa responsabilité ya mosala. Toyebi ete papa Dialunga na tikaki biso mutu ya suka e après bokei ya papa Dialunga na toye komona ete bana ya bapapa misatu baye kobima na mayele na bango bafandi batali balobi biso toponi papa Simon Kimbangu Kiangani na mayele na bango e biso pe na kati na lingomba totali tofandi tolobi papa balobaki nini nyonso bokozala na yango posa bokozwa yango na maloba na biso tozongi na sima totali maloba ya bapapa papa jangenda lobi Nzambe azali pauvre te, batu bazali kotuna ngai, soki biso tozali te, banani, to nani akotikala na responsabilité ya lingomba. Papa Jangenda lobi, na bana oyo biso toboti, oyo akotambola na ndenge oyo ta Nzambe alingi, oyo akotambola na ndenge oyo papa alingi, nde ye wana akozwa responsabilité ya kotambwisa lingomba. Totali na histoire ya lingomba batu balobi non papa Simon Kimbangu Kiangani yende atambolaki ndenge oyo ba papa balingi yango wana papa Fumambanza atikalaki otikaye azala lokola mokonzi ya lingomba. Est-ce que ça ya solo ou bien ça ya solo te, ça fait polémique. Soki totali na ba archive ya lingomba par rapport ya maloba ya ba papa ezali ko coïncider na ba réalité ebele oyo ezali ko justifier ete papa Simon Kimbangu Kiangani yende azali oyo papa Simon Kimbangu papa Jangenda lobaki ete na kati ya bana oyo akotambola na solo ye wana nde akotikala na responsabilité ya kotambisa lingomba. Tozongi nano kaka na maloba ya bapapa esika bapapa balobaki nyonso bokoluka botala yango na maloba na biso e tozongi na maloba ya bapapa totali maloba ya bapapa tozali koyoka pe kososola ete réellement papa Simon Kimbangu yende apona maki parce que makambo ezali ebele oyo ezali ko justifier ya solo ete papa Simon Kimbangu yende apona maki. Par rapport tout d'abord ya motema o ya motema oyo ngai nazali na yango, motema oyo yo ozali na yango, motema oyo ye pe azali na yango, motema oyo bandeko na ye ebele bazali na yango ezali oyo ye azali na yango te. Mingi bakoloba non tozaka makila moko makila ya papa Simon Kimbangu yango kaka mais tozali kolobela makila te, tozali kolobela tout d'abord motema parce que tobota maka motema moko te, tokoki kozala makila moko mais tokozala motema moko te, et tokoki kozala makila moko mais tokozala na mission moko te. Tokoki kozala makila moko mais tokozala na ba vision ndenge moko te.
yango omoni likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ezali likambo ya makila te kasi ezali likambo ya elembo ya mission oyo kolo Yesu atiaki na kati ya papa Diangenda atiaki na kati ya papa Simon Kimbangu ezali likambo ya makila te ezali likambo ya mission oyo bamvoila misato bazwaki epai ya papa Simon Kimbangu ezali likambo ya mission oyo papa Fumambanza atikaki epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya papa Armand ya papa Solo ezali likambo ya makila te kasi ezali likambo ya elembo na likambo ya mission oyo bapesi yo likambo oyo bapesi yo kasi soki ezalaki likambo ya makila batata ba mama nde likambo ya tata Simon Kimbangu nde toza kolandela yango na makila ya tata na ye kasi ezali likambo ya makila ya tata Simon Kimbangu te ya makila ya tata oyo aboti tata Simon Kimbangu te kasi ezali likambo oyo kolo Yesu apesaki epai ya tata Simon Kimbangu yango esangisi biso likambo oyo kolo Yesu apesaki epai ya tata Simon Kimbangu alobi yo nde naponi yo nde Nzambe aponi yo tala likambo yango oyo bikisa loposo moindo zongisa bango esika oyo tala okoleka na sacrifice okoleka na bapasi oyo okoleka na makambu oyo okoleka na kofingama okoleka na kokangema mais objectif ezali ete bato oyo loposo moindo oyo babikisama c'est ça l'objectif majeur ya tata Simon Kimbangu oyo ye azwelaki mission epai ya kolo Yesu yango omoni likambo oyo tozali kolobela likambo ya lingomba ezali likambo ya makila te kasi ezali likambo ya elembo likambo ya mission likambo ya likabo oyo biso toye kosala na kati na mokili likabo oyo papa Simon Kimbangu apesamelaki likabo oyo papa Diangenda apesamelaki likabo oyo papa Fumambanza apesamelaki tata Simon Kimbangu ayebisi yo okobima te yo okozala kaka na nkamba elakisi te ete papa Fumambanza akokaki kobima te non akokaki kobima mais soki alingi asala likambo sur le plan spirituel par rapport ya mission oyo ye ayelaki na mokili retour toujours na nkamba abandaki kozonga toujours na nkamba respect ya personnalité et puis respect ya ba responsabilité mission oyo papa Simon Kimbangu azalaki nango ezalaki apesamelaki yango epai ya kolo Yesu apesamelaki yango epai ya tata na ye te kasi azwaki yango epai ya kolo Yesu papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu Kiangani azwi yango epai ya kolo Yesu e bamvoila misatu bazwaki yango epai ya tata Simon Kimbangu yango omoni likambo oyo batata ba mama conscience spirituelle na biso esala poto yeba kotia likambo na esika nango e kotala ndenge nini likambo oyo papa Simon Kimbangu ayelaki komonela pasi likambo oyo bamvoila bamoneli pasi likambo oyo papa Simon Kimbangu amonelaki pasi e likambo oyo ngai na yo lelo tosimbi yango tosimbeli yango ndenge tosimbeli yango awa tosimbeli yango wapi est-ce que tosimbeli yango awa est-ce que tosimbeli yango awa parce que soki tosimbeli likambo ya tata Simon Kimbangu awa tango nyonso tokosala boye tokokwesa likambo oyo yango omoni biso baye toyokaki mateya ya bamvoila misato biso baye tozwaki enseignement oyo bapapa bayaki nango au sérieux tolingaka ata mokolo ata moko te bato oyo bakosalaka mosala na ndenge ya mbulunga tolingaka ata mokolo ata moko te bato oyo bakosalaka mosala na ndenge ya chanana ndenge bandeko na biso balobaka tolingaka te bato oyo bakosalaka mosala ya Nzambe na ndenge ya goigoi yango omoni tango tozali kosala ba observation spirituelle tozali ko comprendre Nzambe azali kofongola biso miso tozali komona makambo sona mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana
la kayan zambe kole kate Inwe sale mamokili monso Sola ya solo buka so point zambe Nanse monso makoleka Kase la kayan zambe kole kate Inwe sale mamokili monso Sola ya solo buka si point zambe Sepela